ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe ba tinda biloko. Muto zo ba forme musicien. Ala forme ndeza ba moko na studio. Aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là, ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana rouage batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiandoki TV Identité, Yabunde O Maman Abino et la cabino, Kakaba, histoire vraie, pour Essa Labino, Bafre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nenge na Lobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo et Irène Masiandoki, Essa Laka vraiment bien Makasi, Yangoto Ebisa Kabande Konyonson, Bazolanda Biso partout, ba, oh nanu basabonate na site oyo bo s'abonner au site ya Maman Abino bandeko déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie mokili eza na makambo ebele na bandeko nyonso bokozali bapu ya kolanda lisolo oyo avant ya kobandango nazo pesa programme ya ndeko na biso ya mobali oya utaki bongo kokufa atika ki biso na kati ya Allemagne na ville ya Frankfurt. Bandeko mingi boyebaki ndeko na biso Ludovic Kamalandwa Tusamba atika kibiso bongo na kati ya Allemagne na ville ya Frankfurt mais na ye pona kotalisa bandeko programme ndenge nini ekoleka pona ndeko tika na adresse na ya suka ndenge tolobaka mukolo kunda lido ezali pasi ezali mawa koloba biloko ya boye Ludovic to kendeko tika kams na kati ya kunda bandeko nanga ezopesa pasi date obomoni ya le 12 ezali veye to kovanda bongo yango na profiter na lisolo na telebino
ndenge bozo tala lisolo ndenge bozo mona bomeka kotanga le 12 à partir de 19h tozana église ya Nzambe malamu na kati ya Frankfurt ezali bongo veye na biso bongo vendredi ya le 13 à partir de 8h30 tobandi programme na biso pona kokende kotika Ludo na adresse ya sika ndenge tolobaka tokokunda Lido Kams epesi pasi epesi mawa na tia yango na lisolo na debi po batu mingi ya musika bazo benga bazo yeba vraiment date nini te tokokunda Lido ezali vendredi ya le 13 botanga na bokebi adresse makambo nyonso eza wana mama Irani Masiendo ki na pasi na motema encore une fois na eko présenter ba sincère condoléances nanga na famille vraiment Nzamba lola apesa kimia apesa mitema na mitema munene na bandeko nyonso bakoya pona kokende kotika Lido na présenter ba sincère condoléances nanga na famille Kubanza na ye moko papa na biso le cardinal Wagilo Nzamba lola apesa bino makasi famille Kubanza mobimba esika bozali Nzamba lola apesa bino kimia na mitema kobungisa ndeko na bino lokola Lido Camps soki biso batoto yebaki toza na passe na motema boni famille Kubanza ezolela le cardinal Wagilo courage ya Kembo papa na biso de Paris boza ebele mama Marie Nzamba lola abomba bino apesa bino vraiment kimia na bosanité ko pesa pe courage na famille Monzemba na moni mama Sylvie na bana Nzamba lola abatela Sylvie Monzemba Sylvie toza bomoko ndeko nanga Nzamba lola apesa yo kimia na motema ndeko nyonso kolanda liso na bolingo partager yango parce que nazobeta yango na tiki programme oyo pobo tanga pobo obolanda ekozala vraiment bien makasi bo partager bo s'abonner na Irani Masiendo ki TV Nzamba lola akopambola bino bamure na bamureze na koti vite fait pona kobeta lisolo ya ndeko na biso azana kati ya France papa na biso bienvenue tunga abengi mama Irani na pasi na motema pona kotalisa pasi nini o famille na etie na kati ya motema mama Irani batu balobaka mingi na poto batu mususu balataka bilamba bazosala vie bakipaka famille te mama Irani kobima na biso Kongo koya poto bandeko na biso ya Kinshasa balingi biso lisusu te nga nazali bienvenue tunga nazana kati ya France mama Irene na yaka poto na ngai moko mutatinda nga na poto te na koma na poto na tikali pe ko bala te na poto nazalaka nga moko nazana mwasi te na débrouillaka vi na nga na poto na koki kozo ba copine po naza mobali mais mwasi na bala na tikali ko bala te mama Irene na yaki ko se décider na kendaki na Congo Kinshasa na kutanaki na mwana mwasi moko boye o na mona kiki na sepeli na ye na bala to vanda mama Irene to bande ko se comprendre na mima mwana mwasi na famille nanga mama nanga amona na bandeko nanga ndenge kaka ezalaka na beti détour na Congo na kendaka Kinshasa na zoka mwana mwasi na vaine na flat na mona kiki na sepeli na il faut na balaye nde esalaki ane passé na kendaki Kinshasa ko bala mwana mwasi na balie na l'état na balie na famille na balie na église mama Irene ayaka epa na biso ayaka kotala mama nanga atala ka bandeko nanga ayaka na famille nanga to bandaki pe kosola très bien na mwana mwasi to bandaki vraiment ko se comprendre mama Irene eloko ni esali pasi pona benga obeta lisolo oyo to komaki na 2025 o tozali na mois de janvier mama Irene na otay ko bungisa mwana mwasi akufaki na Kinshasa batela ki poison bamure na bamurezi bolanda lisolo bajara masolo tozobeta yango mingi yango na lobaka toselaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie mokili eza na makambo ebele tango na yebisaka bino Jésus-Christ revient bientôt mwana na moto azozonga bamure na bamurezi ezosala pasi bandeko tozokufa na ba âge moko ezo toucher vraiment mitema parce que ndeko bienvenue abi mwana mwasi akufaki na âge ya 32 ans azalaki vraiment na mwana 32 ans azali leki azalaki na elenge azalaki na droit ya vie na ye batelaki poison na église na bango selon lisolo ndenge ebimaki batelaki poison pourquoi raison batelaki poison et banaki te mama Irene ezalaki pasi ezalaki mawa na longwa ki France na kendai kokunda mwana mwasi na pasi na motema parce que na ote ko bala mariage année passée bolanda lisolo na bokebi mama Irene nakundaki ndeko nanga mwasi nanga copine nanga bandeko nanga bazaki basoutenaki nga nazonga ki France naza na choc makasi tisiko na zwi mwasi ya kobala te mais eloko na bengi yo mama Irene po beta lisolo ya mukuse na bokebi to bandeko lo baba tilie poison na église to bandi ko critiquer mille église to ba mille église eza na makambo ebele bazotiela batu ba poison tina ba église mille église eza malamu te to critiquer que église na façon nyonso mama Irene mais loko na eko beta liso na passe na motema cousine nanga ayeko bimisa ba vérité ya makasi
mutu atielaki mwana mwasi wana poison pa kufa ezali petite sœur nanga mwana mama nanga avant dernière na biso mama Irène atikali kolinga mwasi yonga na ningai kobala te nayebi te alingaki nga na bala ye mais c'est impossible parce que azali mwana ya mama nanga na papa nanga avant dernière na biso mama Irène na âge ya 29 ans mutatielaki muninga ne baza baninga po ya kufaki azaki na 32 ans leki nanga avant dernière aza na 29 ans mwasi munene esi abota bana na mibale avant daka epa na biso raison nazali kolinga mwasi nanga tabi aza orgueuse mwasi nanga aza lolendo aza lufundu banda kuta zwa libala poto amonaka batu eloko te mwana mwasi soki ake poto akoyede na ye batu te ye grand frère bienvenue à ekobala awa na Kinshasa apesi su mutu makasi akoma komibenga mwasi ya libala akoma komibenga yaza mwasi ya mwana poto atia gam likolo ndenga za soka ke poto akosungane mutu te pi grand frère banda kenda poto abengisa nanu mutu te pourquoi kende kobengise azomona pasi eza na famille te mama kobela biso mabala ezate yake kobala mwasi wana mariage ya kitoko fi wana asali matalana na mariage na ye mama Irène yangwana ezali raison mukolo mwasi autaki église po akufa na poison alekaka epa na biso mama Irène tomone kaka église bazoke lukunya vrai ndenge Kinshasa koma po abalaki nzoka église ya batute mama Irène église ya batute yango tant tozobeta maso tozobebisaka ba réputation batu gratuitement okoyoka lisolo oyebi ndenge ezate oye na réseaux sociaux bandeko nanga obandi kobeta église mama Irène ba famille ya mwana mwasi ba kondanaka église na bango bakanga église wana bandoki batela mwana bango poison mais lelo mama Irène makambo ebimi eza nango église ezali petite sœur nanga propre mwana mama na biso mama Irène banana yokaki yango nazaki na culpabilité nazalaki obligé ya kobenga grand frère ya mwasi na yebisaki nga bi problème eza boye nga na yoki ke leki nanga mutatiela poison bo meka ko vérifier mama Irène ba famille nanga balobi na livrer petite sœur nanga ba bandi ko vérifier ba kangi na nu cousine nanga o elaki nga message po na kenda ki tout droit na yoki nge pa ya cousine nanga oyebaki yango ndenge nyabi wi nga na yebaki yango parce que asala ngo susu epa ya mwasi o ba mobali ya botise ba na mibale wana mwasi wana akufa na poison leki nanga mutu abomai mama Irène leki nanga na ajuana salongo milimo batu mibale na Congo Kinshasa yango na eko beta lisolo pona kotalisa batu keto banga mokili eza na makambo ebele mutu muso kotale bobi o akosali kambo ote mais mutema na oyebi ndenge fonctionnaka te komona leki nanga za fille moko aza nzunzu tolobaka ke soka zuli kamba alobi na ye akangaka kanda te c'est faux aza mutema mabe mama Irène na minute bakangi cousine nanga leki nanga akimi azomona na te yende mutu abomaki mais cousine nanga azali muninga leki nanga batambolaka na ye ye ayebisaki ngango ponga na bomba mama Irène na bandi ko bomba ngo tang molai en tout cas nazokoka te aza mwana mwasi ona vandaki na ye na pasaki temps ebele banda na yebi etia kufa tosali 4 ans ya relation mais na kende ko bala kaka année passée mutatieli poison ezali leki nanga yango na beta lisolo yebisa ba leki na biso est-ce que biso tokobala bango koma yo zali leki ya mobali oyina mwasi ya na makasi na ideni yo zolo ba question ka epoto akusunga bino te yo ozawana kaka po mwasi nanga banda kusunga bino tonga pona sunga yo oza mwasi oboti bana na omi bale oza na mobali luko banda koteka oluka vie ya bana na yo pourquoi ozotala kaka vie ya ndeko na yo ke mwasi wana akusunga biso te est-ce que mwasi nanga aza obligé soki na balie il faut kaka asunga bino ekomama na bible boyebisa biso kote nini po biso totanga yango ke seme ki fa sunga kaka ba belle famille ezopesa pasi ata soki olingi mutu te tina niveau ya poison ake musika mama Irène nayebi te soki na ko refaire vie po âge nanga na komi nango déjà nazokokisa 50 ans bientôt naza na mwana te naza na mwasi te na tikalaka kobala te mwasi liboso na bali ye wana mwana ya batu to bandaki ko se comprendre très bien leki nanga alongoli na mokili na minute o famille nanga eza kokabwana misuso na livrer leki nanga naza mutema mabe bazotala te ke mwana batu famille na kende kobala akufi po batili poison famille nanga tokabwani misusu naza mabe ndenge cousine alobaki fa na gardan kaka pona biso pourquoi na yebisa ki grand frère ya mwasi mama Irène pona nga la mona kifona loba tala makambo ekobima ebele tango bakangi cousine yela kinga message alobi keleki nanga asalango déjà epa ya mwasi ya papa ya bana na ye akufa mama Irène fille wana landi solo akufa peka kana Kinshasa na poison
leki nanga asalaki mayele nini po akende kotiela mwana mwasi na poison parce que mwana mwasi azalaki lokola mbanda na eseke bakolia esika moko te bakomela esika moko te asalaki ndenge nini fo bakanga leki nanga batuna azwaka poison wana wapi pe asalaka ngo ndenge nini mama Irene leki nanga akima atika bana na ye epa na biso na lupango amona na kate mama Irene na bengi pona kobeta lisolo okebisa bandeko ya mibali tango zolinga mwasi na Kongo tindie na famille zala mayele yeba ke yo bando ya poto tamsu na obengisa mutu te tamsu famille za na pasi zo souffrir batalela kayo tango mwasi mwana komna mbala poto sombi mwa kabelo na mwa jean mwa t-shirt bandi komi bongisa famille ko mona ke yo mutu zo salela nyonso mama Irene mwana mwasi na Kinshasa na tindela ke bilamba te soki na ke moi 2 t-shirt 3 t-shirt azwaka lobaku tu téléphone na 4 ans to vaini na sombele téléphone deux fois ko bala ye na mona kike azana ba qualité ba goût ya basi nga na lingaka yango na kende ko bala ye mais azaki fi moko ye moko na Kinshasa bande ko débris ki toko biba na kin bazaka propre pona leki nanga ata lati sandal e uti poto ata tie perruque e uti poto bande ko nanga to keba tozo kanisila batu makambo ezakati na bango te nzamba lola ko tuna biso e pesi pasi e pesi mawa ndeko na biso mobali bienvenue azana kati ya France apesi solo pona kotalisa bandeko mibali bozala mayele auti ko perdre mwasi oya balaki na Congo mutatira ki poison ezali petite cerne avant dernière na bango akima amona na kate mais cousine na bango bakanga ki famille wana etelemeli cousine ala kisa esika mutatia ki poison azali cousine ebe esika mutatia ki poison te mais cousine azo expliquer du solo très bien parce que cousine nanga wana azali mwana oncle nanga azali camarade ya leki nanga batambola kesika moko basoka mibali na bango ya ba musicien baza ba nzunzu mais komona leki nanga oui aza mwasa nzunzu makasi mwa mobulu pe kota mibali ko ekozala mais idée ya poison to tikali ko yebata ko kuboma bato donc abomi déjà bato mibali na Congo Kinshasa na poison et pesi pasi bokeba yango ndeko zolandanga keba bilialia eza malamu potonda bimelamela ezalaka lengi yaya mekeba okoliana nani pe okomelana nani ndenge na lobaka temps eza mauvais Jésus Christ revient bientôt makambo to bande ko mwana ba film to bande ko mwana lokola lokuta mais lelo to komi ko beta masolo parce que komi ko salama na ba vie ya batu to comprendre que ekomama mwana mitema batu ekosila et pesi pasi et pesi mawande ko na biso papa bienvenue azana France azana problème siko na famille bazo condamné pourquoi alobaki na famille ya mwasi mais akomaki na culpabilité mwasi bolala kine mbeto moko bolia ki bomelaki okepe kobala ye ndeko nanga nazoko sabino te mobali pa bimisa mbongo aya kobala mwasi ezalaka facilité faut mwasi convaincre ezana basi mingi lelo bazana mabala mibali babala bango te bazangi mbongo te bazana bango mite ya mabe to azane pe convaincu te pa bala yo akuta ko zana défaut moko esepelisa kete mibali baza compliqué komona muto aye abali yo alati soro ba pembe mariage azwi mbongo na ye apesi na famille na yo seki bolingo moko ezawana pourquoi yo ndeko mwasi okotia ndeko na ona pasi ya mobali o azokende 50 ans azana nuna mwana te yaya nazebisa bandeko mibali bofungola matu iboyoka mobali ya 50 ans na vie oza na Congo oza na Afrique obalite obotite ndeko nanga oza na retard à vie vie ezaka na retard te vie eza na retard makasi baninga bokola baza na 50 ans baza na bana ba 20 ans bana ba 19 ans yo oza na mwana te mwasi te otia vie na ona bilamba okoma saper ndeko nanga okosutuka na suki awa pona loba loba te nzamba pambola bino soki mwana motazongi te tokutani mbala sima bisous bye s'abonner partager na Irene Masiandoki TV et BTL Pro Max moi soit tika maso na défaut ezalaka nga na bisaka bino moto ba chéri elalaka awa Pro Max Irene Masiandoki moi s'appelle moko samombonda tokutani mbala sima bisous bye bye. Ah oui, bah tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah,
Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezoteka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.